Na aux aspects sincères, hein? Nga mesana trop koloba ba vérité. Na nga okosate bo so na kosi même yemo ko kofi le milieu ngo mo na pe fi ko comment aki okosa makasi boy. Eza déjà réputation ya bien te o nga na linga te nga loba rien que vérité. Omoni kofi le milieu aza mutu moko au fauteuil jaune pe no vani no bien. Au moins la bien te. Au moins manette. Ouais. Ouais, maman. Oui bien. Na bien. Déjà. Ex nanga. Ex non. Ouais. Comment va au milape masanga to langwa epete? Non. Comment au commettre na point on de la mobile vidéo na ya nzoto non? Merci na ke loba. Pour la kokemula ite vidéo wana natinda yango te. Avant mutu na bando ezala na vidéo wana bimaki nde nini? Et c'est vrai yem to bimisi ba vidéo na mitakala. Oui. Eza yem to bimisi ba vidéo na mitakala ils ont circulé. Yem to bimisi yango na complicité ya Mimi Tonga o azaki ex camarade nanga. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité. Émission de la vérité en face. Bonne fête ma maman nyon sur la c'est net pour moi. Maman bazu belé, namike, si nyon sur la biso boza maman, bonne fête nabino parce que tout ça moi nabino fête nabino le 8 mars mais moi mon ezara moi nabino. Donc le lot on a un réel plaisir yamba Angèle Moussouaïli Makizembe oza moko kati ba maman poto miko la masole ya musique to sur la masole tali ba maman to sur la masole tali basi. Donc Angèle Moussouaïli Makizembe nous a invité na biso na moko lelo que je dis bonjour bonsoir. Bonjour bonsoir. Bonne santé. Santé nangeza bien na sepeli pe au mona bino nyonso en tout cas naza bien. Biso mbali biso to yambio to linga vraiment ozala clair na biso to linga biso to découvrir yo. Na bandeko ba la biso ba me ko découvrir ba yeba yo to parce que lelo na bandeko musu ba otala kamba liboso ba tala lelo mais ba oza pena posa ba yeba motu nini oyo do sa émission au cours de biso parcours non déjà okenda poto na nini parcours nangeza mo mulai mais na so lango kana mukuse non na pesa na mbote na bazunya so bolanda biso o bozita na bino pona olanda biso moment où ezali moment ya biso ba maman donc voilà ngako ya poto na ya na sima ya copain donc na 94 copain mtabeng saranga na 94 ouais. C'est déjà tout calculé 28 ans si je me trompe pas. Nous avons poto kenamba mo Londres tous les kaka pour que ça siège dans Londres. Na kenda kamba mo Londres. Nigeria Londres. Le 8 mars le belakoni. Le 8 mars pour nga vraiment eza moi moko basala ngo pona biso ba maman. Donc et rappela nga ki bo maman en tout cas nga na mutu nga na tia penza na mois de mars. Ata mutu aluki nga na problème na so na raté pour na respecter moi na mingi po bon na eba te na mito na chaque fois nani azora likanisi ya ko kanisela biso journée kaka mois ya mars ezala pona biso ba maman na eba ate tamso to eba kete ti lelo to linga pe to eba ko honorer biso po to ebite soki ya ba papa pe ezala en tout cas na ebite mais moi na biso ba maman en tout cas elobela nga makambo ebele na mona ngo honneur na mona neti mokili et respecta biso et ba valeur na biso. Donc on a peine à tchaka na mutu na nga que tant que maman na za ba valeur moko boye donc et ça la nga bien surtout so ka to bandi mois de mars na si santaka mbala moko ki bo maman na nga ezongela nga Angèle Moussouaïli Makizembe
mon Swahili on a combo bien parce que aux hommes Swahili peut-être eza combo na Swahili mutu apesanga combo ezaka vie na ngai Adolphe Dominguez kala série mo wana pe bon tobima bimaka sika toza pe ba jeune makasi wana na toboti na nte voyage mo bayaka wenge kala bayaka Londres ezaka pe na vie na ngamba la liboso pe na kota concert po banda na ruta Congo pourtant na yaka na zaka pe mwana na zo na occasion okota pe ba concert tango bayaka so komona bango na misu ko to mo landa bango siko tango ayoka kaka nga na za Mswahili mbala mo apesa kombo Mswahili abanda bwaka nga Angel Mswahili na ba concert kombo na pe bana Londres bazo bavimbisa elatanga pe tilelo donc voilà et là tu même musicien ni o lança au santa ba retour o abimisa o Angel Mswahili magazine bon bato o penza ba ngana ko ba mi balezaka grand-père bozi na Koffi Olomide o pe ba bimisa pe kombo na ngai libanda Koffi Olomide a boire trop. Ouais. Est-ce que lelo au regrettera te ni on kota na milliers ba musiciens bo zala biso mutema pembe lola tibilama noir mais mutema za pembe et c'est lelo na parcours na yo au regrettera te ni on kota na monde ya milliers de musique congolaise. Bon na regrettaka penza te mais moko pe regret ya kaka pona retour nango ezongela nga naloba sernga retour nango ezongela nga mabe po à partir ya kokota na monde wana o bakoma obwaka nga o tamuso esalaki mokili babandolobela nga esala neti epesa nga réputation moko ya mabe bato bakoma kolatisa ngai oyo nyonso bango bakanisi quoi à partir ya kokota na monde wana oyo ya kozala ensemble ya ba musiciens na ba mabanga bani donc regret nanga ezaka yango wana ke soki na batamaka nanga peut-être nde mabango babetaka nge biele wana nde ta mosusu bakalikilaka nga te mais monde wana moto etindaki bato bafingaka nga bakoselaka nga makambo po naka fille moko nayebi sui oyo nafingamaka chaque jour bakoselaka nga makambo chaque jour mais tellement ka nazaka na morale moko ngai abenga morale nanga mandela po nga pe makambo evandaka na kati na nga te nga ata moto asali eloko nyonso do po adestabilize nga esalaka nga eloko te eloko moko nazaka makasi yango na mais regret nanga pe ezaka kaka yango na po soki pe akobandela na obatama na olinga na nga te soki kobandela mabanga olinga te mabanga ebakisela oni na vie non bon mabanga ebakisela nga mpenza eloko moko ya spécial te mais mabanga ezaka ke yelanga mpe makambo ya bien detini bacoopération mpe mosusu mpo nga avanda na mboka ya coopération na poto ya coopération eza Londres mpoka ekita mboka mpenza ezalaka mpe masolo mpenza bacope eza London donc Angleterre quoi UK na kombo nanga wana eyelaka nga bacope ebele mpo ezalaka déjà ke nayebanaki déjà nazaki déjà wana kutu na boti te déjà kombo nanga ezalaka célébrer makasi donc ebando elanga bacope en tout cas bacope ya bambongo te ya malamu ya mbongo ya mabe mosusu mpo nabeta mpe baprison ocomprendre ekotisanga mpe baprison kaka kombo wana tellement kombo emata bato bakombo elanga bacope ya minene moi mo mpe naosigne naosala nayaka ememanga na bavie ya prison mpe nga abeta baprison or soki nabatamaka na nga balingaka babanda oyo olukaka nga te na bacope mosusu ezalaki mpenzaki bayeli il faut signer si tu comprends bien likolo ya libanga osala bacope mosusu okosala te po ozala kombo ezala toujours likolo kombo nanga ezalaka toujours likolo mpo kombo kosala kombo ekendaka na bilamba du ekotinda obanda kosala makambo ya minene mpo osombaka bilamba kombo wana omonaka siko kombo totemaka dimi wana no totema dimi bato baolanda biso mikolo bacomprendre lelo oyo est-ce que okoconseille ba jeune fille ou baotala biso na batontine baotala biso baya na milieu oza ya mabanga ya balancement non
Jamais. Là que conseil tout est. Grâce à Kombo côté de la prison, on a pu ça confier le midi ni pour lancer parce qu'il y a une habité on doit foutre un bon combien déjà pour avoir un disque. Bon nga na aux aspects sincères hein nga mais ça n'a trop que le baba vérité na nga ko sate po so na kosi même yemo ko confier le milieu ngo mo na nga pe fi ko comment akio ça makasi boui et ça déjà réputation il y a bien te oh nga na linga te nga lo ba rien que vérité au moni confier le milieu azamu tumoko aboka nga ofele biso tozaka la jeune fille mo tozaki na Angleterre on a tellement to sito kota ki na monde ya ko lukaka to bima to saka ba kongo ya biso tango pe kofi aya misu makasi kaka kolanda vie na biso on peut aussi ba répéter bo biso tozana to wana donc to sali connaissance to weli saki trop ko kangama na eko yebana na misu makasi ka nete on dirait vient na biso mo ya kala on dirait to yebana ne kala to la talata eso ya Angleterre to linga to ba film so ba pesa pembe nete ka biso siko to koma ka neti moi bana moko bo ba supportaka e po ba musicien ba linga pe mo kiri mo bo o evanda na o sala nete supporter ba so biso to zalaka nga moko te to zali pe na mo kiri na biso mo o to bando landa penza ko fi nga na pesa eloko te ata na pesa ko fi mbongo te to ba boranga. Ça fait combien de temps na kati ya Mila Music? Depuis 97 ans. 97. Oui, pour tout 94. 97. Donc plus ou moins 25 ans. Bah nous avons mis la musique. On s'est retrouvé. Que au sommet parler na qui. Si comme flat, tout le monde a ban à Londres bidé ba tungi. Ouais, mais nga ba bien na bango. Nga eloko malamu nazalaka na loenge mais loenge ya mayele ya buzoba te. Nga azalaki to bando tambola ebele. Tozaki penda ikiri na biso bana basi ba jeune fille to boti te misu pe bazako ba bota bazalaka mais biso ka bongo. Nga malgré ça to bando ya milieu mais nga azaka pe na moi responsabilité mo ya droit moko bo ba kolisa nga nango na famille nga surtout maman nga kolisa nga na maluwa moko ke il faut e ba ko ponga za mona liboso nga za ine ya famille na biso mama biso bando kolisa nga kana eloko moko ke ya nini azoba yo ba tele so to kufi chargeuse ya yo ba leki yo charge on ego tika la kande na yo faut za kamayele yo ba ka chargeuse ya yo donc ba kolisa nga na charge moko boy na mutu question monsieur zaka otongi otongi yango tangu na bandaka makambo wana eloko liboso na responsabilité ba pesanga na salaka ke il faut na sombela ba parents nanga place nanga moko ezaka kotonga voilà na veni na numéro combien quartier ko pesa benza adresse na ngate po biso to ape ma problème so pe adresse ya prompte na Kitambo mususu pesa na bandal cop tango to ba cop ezani expliquer biso cop de terre cop ezalani cop eza musala ou eza koyiba cop ezalani bon cop eza musala te cop eza pe moyibi te ndenge za koyena ndako ya moto olekani mwa sengle mwa ni cop ezali kobimisa mbongo na mena mayele ya mabe neti na compagnie eza ya yote mbongo eza ya yote voilà mais na tango eza déjà yote eza koyiba tango eza déjà ya yote to benga ngo moyibi mais moyibi mo ya propre oh moyiba propre ezala ancien moswahili moyiba propre ezala moyibi ya propre po o blessé ba tout o blessé ka compagnie pour compagnie bazana ba compagnie pe na mukolo na mutu ba mukona ngwa ba mbongo ebele mukona pe na mbongo ebele zongo pe na passe pas comme non ouais c'est ça yango mona ka soki o sali cop bakangi obeti prison neti nga ba nga ma mioso nga na sala na futa nga déjà ko na betela ngo ba prison c'est là le nom beta prison mo futa ba nyongo na futa déjà est-ce que le lot pour conseiller bano ba sa cop te jamais Pour nous conseiller te coopération bien te po bana misusu soki cop emema bato na prison siko prison na ebebisa bana basi ebele pe bana mibale ebele prison na bomona kana eska bakende obomba bato ebimisa ba lesbienne ah bon oui prison ebimisa ba lesbienne
prison bimisa ba gay ba PD prison et bimisa ba bandi mutu musu okotaka à côté prison comme esprit ma bemba la moko monika du fait que ba retenir ya comment neka esprit ma beka cha bimi nango esprit ma beka elata ya partir prison et comme ça va lesbien yo le kapuna nande mais que expliquer biso déjà côté ba lesbien comme ça va lesbien bon ngana yebi naza pe na ba master mususu o to salaka bien tango azaki libanda mais tango akotaka à prison abimiela biso comme lesbienne ti lelo atikala na lesbienne na otanga kombote o ngana yebi mokili mba pe yebi mais pour ça qu'il lesbienne en prison non nga salate eza bato nyonso te eza kamoko général te eza ka kamoko boye eza général mais exception zanga te bato mingi babeba na prison nga atikala osaki lesbienne te wa pe na betelaka yango to le pe na kosalaka yango te nga linga mibali na ke sa na sala yango te mais za bato mosusu bamemana na sentiment wana basalaki lesbienne na prison misu pe bakoma ba gay na kati ya prison bana mibali bakoma pe ba PD na prison ouais prison eza esika ya malamu te pour la mutu c'est ça eza pe esika ya malamu te o parent okelinga mwana akende te prison nga beta prison na yebi vie à prison na yebi vie à prison ndenge c'est pas ça obi ke to na chance yo yamba oza mutu moko oza congolais oza mama oza sœur oza ndeko mo oza ouvert le émission ba ndeko belé ba otala biso bana ba botami awa na bato ba oya poto bon mais kozo quand même moins intelligence pe sagesse moko boye on peut épargner bon parce que lelo bato ba olanda ba la ta bien de olati boye do lati bolati cher mais ba finyo so balinga ba la ta boye pour no la ta boye au gros ta ba 4 mois caillou so sala ka caillou pour la tani lati ba griffe les amours passent les avis moi les vie alix ou ça les passe ba de belé ba olinga ba salango lelo na ningo pe sabiso to la mwana bi le monde de la femme za pena sincère na ba fio ba otala yo bana mike ba otala yo conseil ko pesa na bana ba botama awa na ba fio ba zoya awa pour na makambo itali ndeti ba ko bonga conseil na ko pesa penza na basi nyonso bana mike mikolo en tout cas kayu eliki nyonso kayu nde wo mona kayu na ponga azonga na kayu ouais nga azonga pe na kayu na sa esoko pete po cop kande na uti ko lobe mema kana prison cop ebe bisa via bato bele cop nga période mo na bando travailler pe na ba nigérien bon l'autre venu ka ba coopération mais ba nigérien so ba nga ba ko tsanga pe ba monde moko ya ko ya zolo mais bato lobo mela drogue non o melate na melate et puis ndanga bo mo nanga na fimate na mela drogue te na mela masanga mais tellement na mona masanga esimbaka mutu nanga te nga et puis masanga nga na mela na vie bando zaka bière oya ba 4% na mela whisky te na mela champagne te na mela whisky te so na bina yebi yango te na kosi na meka yango na mutu nanga c'est pas la peine pour atamuke na olangwa na ke sa buzoba na lingaka champagne ko ndeza ka bato so sa bimi nga champagne te na mela champagne te na mela whisky te et puis tangu na ya komona ke masanga linganga te nga langwa kana de canette et puis soka na meli masanga yeba na BBC journée eloko na nga sala lelo il faut na reporter ngo na komi fatigué na komi ko luka kaka na lala so na meli masanga na lobaka esute bato mususu kuti na bango ezaka bien et puis c'est ko loba encourager moko esengwa zo bina nga kuti na nga bongo te kuti na nga ezalaki ko kata nga ma nyonso na seso le côté il faut na lala so na biso bino nde na sabo il y a 3 ans on a mis la masanga te na boya masanga na me cigarette ko na simbaka te na melaka biloko na nyonso te o mokili ezolanda nga lelo j'aimais ma mère couper soki na kosi en tout cas nayebi te ata bible oki koya asiko na sauté mais bato pe o bayebi nga na bato ya nga ya kati o bafandaka na nga mpenza ke together bayebi kati na nga te na melaka masanga te biloko wana kuti nyonso na melaka te nazalaka na eloko moko na botama nango nazalaka mood moko boye soki na koti na milie nayaka na mood moko ya to pe na ke fete to na ke boîte
naka lelo omoko yela nga automatique bomona nga pe na ambiance ya bato yo o ba meli masanga na s'adapter bomona nga pe ko seka na osaba loyenge na saka jamais timide na milieu ndamba kelanga bongo et donc na mela keloko te na za pe kande na za bo Angèle Makizembe Moussouaili obala déjà na vie kobala ya opesa mongo ba pesa bala yo comme non pour en été parce que là obala te na vie ni fiançailles bon ba fiançailles ya nango mengo na to panzani na biso hein avant de passer essayer essayer ya fiançailles oui mais près d'autres rien près d'autres non te pour en été on a ba qualité te moi faut bala non siko eloko moko batu baye barate batu baye barate mo na tamso film obo avant dana ye bino bo kanisa atula te bino bo kanisa mibali ndeka il faut baya ko bala biso photo ndimaka bino pour na réputation ki na bala non neti nga na yebi pe ba fie belo bala neti nga na ko bala te pour na sepelisa peuple nga soki ba makamwana penda ndeta mso siko na zakana nga ndo walibala il faut se comprendre nan biso mibale po libala ana il faut ngapena sepela na libala ezote ke yo mobali lokolo ko mobimana nga o balanga ka na loyenge bongo nga lingi na nga na vana na olibela te proposition non linga ota eza ba relation mususu bolinga na mbale tinga ikomelanga ebele to bandi mbala moko babulu ya kobale ye oh il faut na se ngape moi si funa sepela na ba qualité na tout eza te nga na bala ka po yo mbalo yo balanga po réputation ngene ke Makizembe bala ki non nga ba réputation ala ta ngote nga pe funa sepela na ba qualité na o mobali o yo lingo balanga na mutu na nga funa ba ki mobali onde na okie na ye nga na yetili wa du comportement neza bien po na nga to vanda donc ose la paix libala so yeye te so ke ye ya bien ke ya mutu auto se comprendre nga pe na sepeli na ye eza te ke yende fa sepela na nga po bakawa ya ko sepela na nga ya tala ebele wa balanga ka mais ton âge na ba âge ni après bon âge à moi si baloba te mais na mineur te na maman na moi mukete na maman na pe moi si na moi mukete les autres conseils ni na ba fille autour ba fille beaucoup plus réalité poto ouais bana ba ova na mabalate ba jeune fille ba tontine ba ko ova na mabalate ba maîtriser mi mabalate bazo maîtriser te pona bazo bala pona concurrence ah bon ouais bana surtout mikolo kuto longola moi moke mikolo mso bakoma kaka to ba te soki ki mukolo comment déranger servant na ngo mona ka ako kana libala te na yena mbali mikolo mona ka ba se comprendre te ba panzani na bango to yeba te soki ni nango mais eloko o nga na mona nanu nde bana mike ya mikolo so tali bien moi 3 ans passé au mona ka ba fête ba mariage ba jeune fille ba jeune garçon kala te ba panzani ba bala na concurrence bana mingi ya mboko ba bala na et puis ba maman na bango ba ko to na buzo ba bana bango mwana akomika so camarade na bali abandi pression yep il faut ba bala ye ba maman na il faut ba ça ye fête moi ba maman pe ba koti na buzo ba ayeli bango copain moko bo balanga kata to ka bwana après mais le kumu ka ba ye ba kinga pe na ba mabala mingi ya mbongo ya ba jeune wana babana wa mikio na ba bala na mingi pona concurrence na bango oh nga Makizembe na ko sala ngote so dès au conception etini biso ba jeune garçon na to bali te to zelana na te bo zelana nous te mais avant ya ko bala moi si vraiment il faut o luka oyeba est-ce que fille on a vivre na ye ko bala nde na loyengete merci ko bala pa na loyengete ata mo sango so takata ndenge ni zalande kana ki copine wana soki azo so la no bien te tika ina na position wana te wa na oyi conseil tika ina na position na tala e soka mérité te ko bala na loyengete po un jour yo muto olela po o ça dépense ebele c'est ça o louer ba salle bana na ba o salle sabino ba perte moko siko na kama bino pe mibala ngo ozape bwana pe ba jeune peut bwana pe mikolo ya bana ngo me bana ngo nde ba okonza bino ba ko salisa bino ba feti penda wana aene libala te aye concurrence na ba camarade ne o ba bala ki avant c'est quoi utiliser yo mingi baza bongo na lobi nyoso pete mingi pe ba bala mibali mingi pe ba o bala pe mibali ba ta Londres baze bele onga na yebi o ba bala mibali mabala ngo pe simba te siko ba biso mona tam susu monto to ninga na bi vérité ngana no dot ya mbali mote et pas biso bazana nyongo na ngate ke balera mbongo mo ba mutu mo ba na ngala ko yela ka famille na nyongo wana te na sila na kana batu na libanda faut to se comprendre te to kabwani na biso
na memo pa ba parents na ngate nga mo kona ko mima pe mobali abimisi bo nga na ndimi ke abimisi ba parents na ba boye ba na keli bela mais ba réalité autre va na Paris ka yango pesa na Londres oui ka bana ka bangona kaka bana wana bangona ya Londres na Paris na Suisse yo mona te soki mikolo wana na Allemagne soki ndi bien bana na basande soki mikolo wana look moko docteur Martin Sebimi on a bana na tout ya Londres ya Paris États-Unis bango tout bazaka na mode bango tout bana nango na minute wana eza lokola pe mama bala eza partout bana na mikolo do ba tomboka ke dimine muke oh abali okakala te mabala ngo panzani pona. Voilà, merci Angèle Mosweli Makizembe. Vous avez plaisir de me voir Yambayo, mais musique est aussi une musique. Vous écoutez la musique, c'est un retard, mais déjà félicitations parce que vous aimez bien. Mario copier grand chanteuse Yambo qu'on a vu sur Maman Miliabel. Au PCP a bonne fête pour la moindre de la femme. Vous copiez, mais vous aimez bien. Mais sur 10, vous copiez 6. Mais on dirait qu'il y a un retard. Si vous avez une école à Karine Mokonze, vous avez une Karine au salaire. Pour Karine au salaire acoustique, vous avez une salaire. Vous avez une école à Karine. Même si vous acceptez ou pas. Je ne peux répondre. Au moins, moi, un retard, on a des. Il va utiliser retard na vie retard na vie et là comme un retard quand se peut mais ici on est totalement là on mutu no tchaka penda donc na tchaka na mutu na ka ki na tango za na pe ma retard ezalate et puis la musique retard ezalate ezaka ka ndenge écoute lo na moment na neti ngande na sabo nga za na mama oyemba na nga na ba école tango pe na mbuka o na ngana banda cours ya musique na Tottenham na collège na biso Tottenham na kota tango wana kikuna nga musique pour na nga musique mingi mais tango na kenda musique na changer na kota na nga na monde ya coopération mais lo neti ndio bando yemba siko na moni ke e comme moment na nga o ya eloko moko esala makate sans nzambe ayiba ouais tala yo ngo kotanga pesi ozaki jeune fille ona ozo takataka oko yimba boye ko sape featuring na Kofi o town et cop au poser la question bien au moment na il fallait na sa musique wana peut-être ko ka ipe ko futanga peut-être ko ka ipe futanga te pona yebi bato bele ope babandaka bana mikele lope il futa bango baza pe futa bango te bakata na lope ba yemba te baza mais nga moment na yo zolo ba peut-être il fallait na banda musique nga na za famille pauvre moment na salaki ke mobala mema nga na poto tangu na e poto ambition na ezalaki il faut na sala na makambo ya malamu na kokai otana mutu na nga tenga il faut na banda koyemba na pona ko kisa ambition na pona ko aider famille nga na yaka ne loko moko il fallait occasion na zwaki ya koya poto il fallait na aider famille na telemaka na kotaka makambo ko lukana mbongo na sala ka na nyuso na sala na bengisa baleki na nga na sombela ba parents na place na somba pe place ya ngamo ko tamsunde na vandaka so mpiaka chaque mois mbongo mo boyela nga na benga ngo mo ba argent de poche na nga eyaka et ça li po na zoka temps na sala ka musique te po soki pe na kotaka musique on a peut-être pe na nga na s'embrouiller na nga tant pe musique yango pe nge simba na ngo pete pour le moment na yeko mona tellement na zakana na musique na kati na retard te po na retard te musique qui para na ngote na bande na zoto ka makasi kande o mona comme longo pena tina c'est bon na nga kande o mona nga ba projet ni eza après acoustique musique kana continuer kana musique osa skunya acoustique kaka te to na sala kinze bongo boye toyembaki na fille moko pe arapaka na Londres nzembo na ngai ya liboso apa ko interpréter mponga na bimaki na style ya Maman Miliabel na lingaki mingi aza icône na ngamo bando kolinga banda na zamo wa muke na lingaki na préféré na banda ko interpréter na yemba. Mais pourquoi pas osaka musique en Nzambe? Musique en Nzambe wana eyaka nango na lingaka kuto musique en Nzambe mingi place on a kendaka ba former nga musique na kendaka na musique en Nzambe après ko sala kaka o tomeka na miloko na za banzembo na Nzambe za ebima nga na yela ka to bandaka eza na obimisa pe ngo. Voilà, merci de bande retour à Biso to laksa yo
vidéo soit photo eza conception émission na biso ezaka bongo donc merci na bandeko to wana na biso Africa Center Business agence ya sure pour na kochambo na Angola na kin ya vena biso Jean-Claude Mabanzo de fête to PCMO de plus joyeux anniversaire na Jean-Claude Mabanzo na Suisse vena biso moto moko bien tonton moko bien soutenir biso na musika joyeux anniversaire Evan Tumba Pato na Katanvex merci pour tout Jimmy Chimanga porte de la chapelle selon que Belgique ba condition bien so komika na chapelle obina luka porte de la chapelle Jimmy Chimanga oko tapena ba chauffeur musobité na oluke azande konanga soit l'axo Jimmy Chimanga OK Belgique na mamba bien tranquille et tout puissant junior Bongo ya union européenne junior Bongo Chancel Mbemba 2010 merci pour tout pour le soutien Gelor Kanga merci Flavie Panda Douve Moeni Vinanga Kelly Tsumbu Roi Bilamba na Katangola merci na tout au bosa pour na biso Vinanga Flavie Panda une fois de plus Kelly Tsumbu OGF c'était Paris tout la sur vidéo soit photo za conception émission na biso n'habite aux à l'aise na l'aise au fauteuil jaune pe no vani no bien au moins bien té Laurent Manette bien ouais maman oui bien na bien eza ex nanga ex now ouais ah ouais comment on est Eva Katanga bonne relation ni siko Bukabwana et c'est vrai yem te misi la vidéo na mitakala oui ezaï yem te misi la vidéo na mitakala ils ont circulé yem ta bimisi yango na complicité ya Mimi Tonga ozaki ex camarade nanga mais pourquoi ils aura toujours un problème na mboka na bino Londres ils aura toujours un problème déjà na ta live no mo na tronkende ozoloba loba dès la télé ba vidéo ba tumususu bazo fingo il paraît que aux aura na sida aux aura toujours un problème na Londres pour ani on dirait que beaucoup faire vendre terre non yango na utai koloba monde otuna nga question mo eloko nini oyo ndengo kotaka monde ya ba mabanga monde wana muto écrit langa ba makambo onyoso nga na koma na niveau ka ndenge na kota monde wana ba ya mabanga o bandaki nga nango bato bakoma ko bambela nga onyoso balingi neje eloko ko obeti ya sida wana bapanzanga ngo o monde entier talanga lelo bapanzanga sida non la botité na va 20 quelque wana la botité bapanzanga sida nga so moninga na oloba na ye koloba na yaka mingi ko se défendre oka jamais na ye na bandi ko attaquer mutu nga na yaka toujours na défense na yaka nesi babenga ngoni droit de réponse neti na koki ko s'exprimer po ezana makamsu bato balobela biso bato bayoki yote balata kango batikani nango mais le quoi déjà to toucher média na mona ka place on nga ko se défendre pe ko éclaircir makamanga ezana média yango mo atamso pe na yepe na oloba pe so landi maloba na ngeza kana zo zongisa mutu o aloba isi serna de sida obimana mutu mo akufa na sida bien ex no akufa po bakanisolo sida jamais na mbali o na kufisa kate mais na kamwa kambala mobu sida no wana boti na nte na webso ti lelo mais mutakalisé Angèle Moussouali obo perception âge mais si on a aussi mémoire on a ngati leki 40 ans ouais qui va pour les capé 50 ans 50 ans bon nakoki ko nako discuter wana temme tu déjà toujours imaginer pour beau perception vérité ouais to calculer ba 51 ba 52 AP parfois mais comment ko matina niveau nzoto na yo otine la mutu na téléphone aussi non to bien que ba congolais ba partager après l'amour c'est la guerre on part publier yo bo kende tout comment on a confiance sur otine la mobalo na light alliance te atakuta light alliance ngani na zabu ibana na botama na tine la mwasi nzoto na ngati na otikala po otine te comment ba ko mila pe masanga te langwa epete non comment okometina point otine la mobile vidéo na ya nzoto na merci na keloba pona ko kemula ite vidéo wana natinda yango te avant mutu na bando zala na
Vidéo wana ebimaki nde nini. Nga azaki na musala abengi nga. Po apesa nga programme so na sisi musala na lande place o bakena omela. Azaki moto abando linga mingi. Na basi na nyonso azaki na bango mwasi abando linga va mwasi ne nga. Yo po be bien kazaki na basi na. Na yebi na nga. J'aime ça. Il faut ça vous prendre. Te na yebi na sens que mibali bandimaka ta wanga na me oyoka botuni ya wanga ni na yebi me na on marié quand o bomeleka moto na on marié te on marié te abala te azai marié te me o kaka abeta ka bobeta bo me otuni ya wanga ni me nga azaki o bando simba ndi boko na simba benga nga kandeza yaka so sim sala nanga place bo po bando za bongo e ko sala seri yango azaki na mutu na ndako me babala na te seri bo vivre ne alors voilà moi stand up na babala na te babota po azala ex na nga ya bomona akala yakala uzunga kala c'est kala mbaba super bien te e ko sala pe abenga na landa ye na yambi téléphone nazaki na douche nga na yebi ke mutu to yebane et puis na yebaki te ke ezaki vidéo obi ka ozo sokola téléphone li mbalango o yambi tana yambi bo to solola na chango parce qu'on a lu na place ngo na moni elongi na nga oh bo benga vidéo bongo esani obi ka bino mba oh bongo esani wa mwasi na nga na téléphone na o sola siko na komo sokola siko na soni mo biso basi ya atanga bimaka na o mais to saka na ba soni mo ya kuchaka babu devant mba to tele makaji penza bote ata to bimaka to zakana mo ba soni mo wezaka nango nzamba kela biso ngo ba mona koma kipe nete mais entre ta ya sa capta kinga ngala yeba tento kanda bandaki ko record conversation na biso ko enregistrer ko enregistrer ngo andaki ko record ngo déjà ngala yeba te siko tangu kana na yeko remarquer que ça appel vidéo mba mo na koma ki pressé OK kasinga nga sisa ka sosukola comme ça na oyaka sina komi pressé pour atika nga sokola l'aise mbala moko OK so sisi la nanga place tukati nzamba zo kanga na yeba idée kutu na tikala ko yeba teke atikala na matière nga benga matière atikala na yeba ate na yeko yeba ngo ka tango ebimi e ko sala ka ndenge sala po masolo na ningo beta ngo su penza te po eza na justice mais na obeta ngo pe na ndenge mabete e ko sala ke tu as que se comprendre te po tango to bimaka tango to zalaki akyo bimane ba sinyoso mais et yaki ko arriver que akomaki ko funda camarade nanga o natangi siko na to ba ke mutakala na bimi na complice na bango mbale comme na mimi tonga azaki pire nga ndeko nanga o pe na longue ba Angel Mswahili mimi tonga to ba good friend oh donc to komaki famille o mokili mombe yebi biso sikoyo ye camarade nanga tango ayokaki to komi siko vanda nenda kumoko po tango akomo bimana ye ya fitaki ndaku na ye ya copine o bano vanda ensemble copine abengana ye po nanga ko babi te bengani ye po nanga siko ake wapi na zuye to komo vanda ensemble camarade nanga supportate que comment ngana yé tonton a komi ko vendre nga na ndako komi siko ne pas à moins âgé que yo nani te aza kutu ya nga quartier ya nga vraiment ya nga penza après camarade nga supportateur komi ko mona nga nesi na komi vendre na moto obika na ebité e ko sala akomi ko linga ye camarade nangango akomi ko linga ye liboso akomi ko funda ya bande ko funda ande ko funda wana pe na yeba kateta msu asala ki ango po nga na bande ko yoka te peut-être ande funda ote camarade na ona na lingi to zala kana etala zo proposer nga afuta hotel to ke la hotel moko na backing bo il faut ke bana ya ande sola nga bongo mwana mbala bato nga pe kaka na bando mona peut-être po kaka lingi na tambula kana ete peut-être ngo osala bongo tellement moni na zo kate akomi ko bimana ye siko tango akomi ko bimana ye ye siko amemi yango siko rando akomi ko tumulanga akomi ko kota kana na ba internet ko finga kanga nga pe na komi na ye banda lelo go benga kanga mamu
po amuluba bobenga nga mamu nga ko tango bato boyela nga na omelela camarade nga mbondo nga bite ya po na ndima kiteke yimu to ke sama mwana po nde tozala to swana tête tozana problème te toza bien na boya nzoka ndeza ki ya solo tant ce qu'on a confirmé penza ke za ki ya solo na benga na nga bite namoni namoni buzoba na yo kende osala ngo poto ya babua yo zwaki babengani yo po bengani eropa kote sozala mosusu voilà kuna ba bengana si vous n'avez Paris te so a continuer kaka makambo bandaki osala pa moi so ba bengani yo soko yé nango susu esika mosusu basi nyoso bande mote basi nyoso nde basi potaka buzoba mais tant est possible il peut quand même ozo ke loka motu pourquoi on dit mettre vous partager na moto te wana zai camarade nanga okuna zai camarade nanga te ya zaki pinga ndeko pire pinda et puis nga na boyela ki ete na préféra ki sikolo ya tikala nango na swani sa ete na luka trouble ete na lobaka kende ko zala na eboza na bino siko akenda ndoko mimi to akenda kutu te ye zalaki beta kaka debi no mbali pardon excusez nga ba parents bo landa biso ya zaki kaka air moko ya air moko mais tant que na bengana ye la kisa ki benda ke zaki ete akenda na ye et pas moi sine mususu na pour le moment azani na ndina moi sine mususu donc la fille a bomane ka amitié na biso pour rien pour mbala ngo pe bazala ka peka air moko so ameli masanga zui eli susu ake boala akenda na ete akenda na esko et pas moi sine mususu azaka na ete mais ko sala e ko sala ke ba période moko luka pene ete ka to bongisa to zonga na kaninge zala nakuma na nga oboya kande kalate bo na okaka vidéo ebimi vidéo ebimi ba tu ba yibsinga vidéo nga vidéo nga nini nango nanya ngwa publier nga vidéo nini nango nga na yeba kito te tala na no vidéo yo ndo ko yeba mutu a publier à partir vidéo soki uti wa pinga bisi boti na nga vi ponga na yebi ke yes en vidéo na nga te lote nga pesa mbali biloko na te tango ka batindeli nga mbala moko na reconnaître ngo na reconnaître que nini oyo eza douche wana eza ya musala eza ndako na ngate eza ya musala et puis na yeba na yamba eka une fois na yamba bato te so na osukola à part ye na yamba epeka une fois nde idée ya mbala mo na yeba eza ya Isaïe mais ne baloba bazo kize trop bima na bana mike ba jeune garçon bon wa mutu to pe na poto rose pe style na o oko répondre ni na bakisation ba loba tubana na bana mike te lisolo ezande ke bato balingaki babalusa dossier oyo ya tonto bato bayebaki lisolo te balinga babimisaki neti eza jeune garçon oyo aza na 19 ans mutu apubliaki ngai jeune garçon yango mpe abima te mpo na nga na copain moko te ya mwana 19 ans ti bayaki comprendre ke ezaki masolo alukuta masolo mosusu ye mpe tonto yango akomi koyebisa bato ye mutu apiblie nga te ifo ezala jour mosusu bautaka babar akendaka na ye kaka nde bakendaka na ex camarade na nga na abi aza sûr il faut ezala ex camarade na nga na mutu ayibaki ye vidéo wana apanzi yango tellement nga na ye mpe komaka keral nayebi te me nga mpo na nga na kati na nga nakoki kolanda fille te ekoki ozala mpe ye mpo toyebi bajare na ye ekoki ozala mpe ye mais nayebi vérité te mpo na nga nayebi kaka ke ide nano nini oyo ye tonton azwaka ya ko record conversation na biso mpo abomba bafoto ti lelo ebima seke ye mutu agarda bafoto wana na ide ya mabe mpo lelo bavideo wana ebima bato mosusu bazolobaki yo nga moko na mi na sepubliaki mpo na base mais base ya bongo vraiment omoni babase mosusu ezalaka ta obongami te so otali bafoto wana omonaki motu moko kidi bayebi na ye te nonsa moko bo naotala kutu ata kamera te foto yango mpe eza flou tando sukola nanga base nakomisala mpenza kwa chaîne moko pour photo wana etekama ta mosu elanga clientèle peut-être mais il doit marcher quand même batonto oui pour nous autres ça bien oui nous autres bien avoir un compte zater non ça bien propre ouais batonto balinga bon na zui dérangement vraiment balinga ba mona opena face hein so pe na zala genre ba fio atekaka nde marché mpenza pour la vidéo pena bien ouais la vidéo pena propre manzoka makwanza pesa na mote nduta pete non taille pe kitoko libumu pete non chance
yelanga penza mais na besoin nango te yango ememi au Paris te nga Paris na yaka on va Paris bakokaka te on soit monika na vidéo fois on face vidéo na surtout panga na lingaka baboningo ya ba Facebook te ah ouais nga linga nga ata mbala linga Facebook nga sola ka bien zela mkolo mona nga olingo ndeni nga ebiote zalaka camarade nga mkolo ko mona nga siko changa litoy c'est ça nga sola bongo c'est bon ezaki plaisir na biso ya mbao to bisi bino bato la biso rendez-vous za moko le 19 oyo tukuta na biso tout na Paris to chela bino fiche na jeune ba adresse numéro contre maman to za na biso tout ba parisien ba vrai garçon ba tontine ba sero ba sokola moi 5 fois na Paris ba tonto ya bien ona to kuta na biso tous les 19 na soirée ya DJ Lutona du accompagné avec DJ Ken Fire Basket Aris Sambu tozala wana batonto ya Paris to bingisi basera Paris même aux na province la réservation yaka tozala na soirée ya kitoko bien organisée sécurité na nous assurée sala kitoko minda kitoko bolata bien tozala wana to sape musala to sepelisa nzoto to bina na ba mama eza soirée liputa si je me trompe eza soirée liputa donc to bingisi bino tout totala biso tozala wana et ça biso suka na plaisir ezaki plaisir so ya mbayo moi ba remercier moi ba dédicacer c'est ça. Et dans la pesika merci na batu nyonso oyo basungaka nga oyo mpe basoutenaka nga na monde oyo na kota ya musique na pesi merci na limousine kabangi ta ya serpent merci na encadrement na yo eleki makasi na pesi susu merci na Jires Alice Gaz TV ye pasungaka nga trop na mambo ebele ye abongiselanga makambo nanga ebelebele na pesi pe merci na vie na ngai chiba babenda donc question moi dinga na suka afato sisa mabanga est-ce que okotenga na biso 5 prêtres na kata Londres oyo santara pena ba prêtre oyo to kochela motema na Londres 5 prêtres o pena ba prêtre pena weekend isanga da migi mundo zabwe noko na ko kabelo pena lar pena moi jar ba prêtre wa ba 100 na ba 200 euros te ko après tu peux ça côté bon la poche ça dit bien Nicolas 2000 quoi et puis ba tonga pe na kin ba fani ça ba faire na Londres bien ngai ba tonga ndenga ko tanga oya ba mbongo so bakabaka na yebi ko kabana te ba op na ba prêtre quand on parle de prêtre dans prêtre d'accord par exemple c'est venu sur Willy Moucheni grand prêtre elle a nenga ba kin ici go so nenga ba Londres tant que 5 ba to ba Willy Moucheni wa peser bon bon habita vient na que tanga na moko ba o ba sa ba business abilo ba osimba papi kabuiko Charles Mbongo Nono Makangila Dadino Kolo restaurant il y a la belle congolaise ah ouais bavani sape na Londres na Patrick Ekofo ka on est coquille ouais ah ouais ah non il Gauthier mascotte ma ouais Gauthier mascotte pas ali mais tellement lobby 5 ah ouais tu peux c'est mbote Gauthier mascotte tellement lobby 5 ya on a suki wana Gauthier mascotte kutu koloba kutu te poye aza ingénieur na bisika minene nanu ingénieur de banque voilà ça lui fait plaisir aux si les 19 toi invité na soirée ba maman soirée les puta les 19 le bana okinde ko ya po déjà na ozonga lo ko beta pe playback na soirée les puta neti lelo na obeta na o ya te to so les 19 ouais c'est très important Fire Basket na DJ Lutona na ya na obeta to solongo lo arista mu paza to solongo est soirée toujours et ça les 19 les 19 oyo ouais so ibo chenga ke na oya oyemba na oya ya bo solongo lo Fire Basket azana arista mu so merci na batutu balandi biso merci na Michel Kombe Aigle tu sais bino so ngo ça la mariage clip réalisation professionnel azana butike la kwanga bateke basala ba baza ba expert ya kosala kwanga audiovisuel c'est Michel Kombe Aigle merci pour tout merci bandi ko tout bazala qui connecté pe branché aussi c'est mabanga to dire non na ici na pesi merci na Cash Cacharel merci na Mireille Ilunga merci na Lydie Champagne wana batu na ngai donc Lilimba yabo merci pe na batu nyoso bavandi pe ba 8 ans na bango pona kolanda biso na émission na biso lelo donc voilà merci tout le monde ani balasima na pesi sous merci na
Queen puis ba talent. Ah ouais. Parti en Zambie. Aza fille tout ça là qui n'a featuring. En tout cas, tout travailler ensemble. La congolaise. Ouais, à congolaise. Il faut bien avoir les cabas à la promotion. Ah oui, Kalata Oya normalement il fallait aller à Koutou avant mais et là au moins on crée carasso ici ah oui. C'est bon, merci. Les amis plaisir Yamba. Merci de retour dans l'émission RDV le 19 soirée de Pouta. J'aime soirée là aux ala. Na aux ala. Yo aux angate.